ba camarade misusu na mokili oyo bazalaki important akosunga yo mpo nazo considérer lokola camarade tao considérer lokola ndeko baninga na nga ça existe même bayemba ngo na sango baki camarade misusu elekaka bondeko ndeko mwasi ya bino na moto asunga nga na vie ezali ndeko te cousine te yaya te eleki te camarade asungaki nga nazalaki na situation moko ya pasi kaka camarade asungi nga apistoli nga na mosala yango mpe ememi nga nazwi ndako nakoma mpe na salaire bacamarade ya bien na vie baza oyo ya mabe mpe bazali yango faut kosala attention parce que on ne sait jamais dans la vie yango wana dans la vie c'est vrai tolobaka souvent bokeba na bacamarade bazalaka zuwa bacamarade bazalaka bakolinga bonheur na yo te mais muna ya bien mpe bazali oyo azolinga bonheur donc plus que kutu ke ye en tout cas ezalaki témoignage mpona yebisa mpe bino bandeko na nga so boza na bacamarade botala bacamarade ya bien bazali ya mabe mpe bazali yango wana faut koyeba mutu faut kozwa temps koobserve mutu bayebaka mpe mutu na ntango ya pasi mpe kaka te na ntango esengo donc camarade na ndeko ya mwasi apesi na lisolo akoma susu camarade akoma ndeko na ye propre voilà c'est pour qu'on dit hein, dans la vie hein, il y a de tout hein, il y a de tout donc nyonso bajugeaka te nyonso bagénéralisaka te bacamarade ya mabe baza na mokili basala bacatastrophe mais bacamarade mpe ya bien basunga bato basunga mpe nzambe apambola bacamarade oyo bazalaka vraiment na kimitema malamu vraiment message oyo bino bato bozose reconnaître nango oyo boyebi ke boya bacamarade ya malamu na vie ya bandeko na bino na vie ya bacamarade na bino bamama na nga bapapa na nga bocontinue boye nzambe apambola bino ezali mona numéro 1 chaîne na biso oyo tolobelaka makambo ya vie